Moto pekimeza mabota na bino na ndenge bozwi bakoya kolanda ngai donc Clark Kololo Molobeli l'homme en multiple casquette na Mag FM na biso ya mokolo lelo le 18 10e mois 2023 poto beta toujours basango ya mboka na biso République démocratique du Congo. Tofungol basango na biso kuna na chapitre à cité de l'Union africaine place du président de la République Fachi Betomo Kwantombolo Mbaki ba continuer so ya FRDC pour na ba beta masolo Italie Mosana bango armée congolaise surtout pour na kokumisa bango na musala ya kitoko pe makasi bazo sala na ko défendre la nation congolaise. Toi ndaba détail na commentaire. E bandaki na fanfare oyo eningisaki lokito tala ye moko magistrat suprême ndengazo kokota na kati ya chapiteau ya cité de l'Union africaine pona causerie morale oyo na cadre ya repas du corps oyo ye moko asepelaki apesa bakondi ya mapinga ya FRDC. Mobange na masole betamaki pe ba discours a minene salemaki tala général Sylvain Ekenge oyo a représentaki corps armé a apeselaki na chef de l'état ke bango batikali fidèle na mokonza mboka pe na ko servir mboka na bango na limemia nyonso eloko moko ko kabola bango na bana mboka ezalite po bango basimba minduki pona ko batela mabele ya Congo. Simana yango ye moko le magistrat suprême Mukwantombolo Félix Antoine Tshisekedi abendaki pe matoi ya ba FARDC pote baye ba mission na bango ya liboso ezali ko batela mboka pe bana mboka pote bango moko ba bengama pona ko salela mboka baye bayango eloko mutuya ezali nde bosangani ya bana Congo eloko moko te eya kokabola Congo po badongolo misu batelemi ye moko Félix Tshisekedi alobi aza na système liso likola liso aza kolandela yango pe asengi na mapinga balemba te batelema bendele ya mboka Congo ekoko ya jamais. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps. Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions. Ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation, et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Simana yango kolia komela elekaki kitoko président de la République masolo etambolaki penza président de la République na ba officier ya FRDC en tout cas macho ebetamaki Chintunga. Tokai kuna na Sénat pour na rolobaye ke Sénat ebengisaki ministre des Affaires sociales et action humanitaire pour na koyeba situation ya ba Congolais oyo bakima na bango bitumba na mboka Ituri. Tuanda ba détail. Lelo na plénière oyo ya Sénat moko ya ba élu des élus o ba bengi Célestin Vunabandi abengisaki ministre ya Affaires sociales et action humanitaire pona koyeba situation ya ba personnes déplacées o bakima bitumba na ba territoire mususu ya Nord Kivu pe ya Ituri. Bongo ministre Tangayaki amekaki ko expliquer kasi pona ba sénateur balobi esengeli gouvernement azala na plan moko pona ko s'occuper na batuana po bazali ba congolais o bakweli makambu na bamboka na bango bavandi insécurité etungisi bango makasi.
Na nsima na yango basénateur bapesaki 24 heures epai ya ministre Modeste Mutinga po te ayeba koexplike bango eloko nini gouvernement esali po badeplace wana esengeli na bango bavivre pe lokola bakongolais mususu ata ko insécurité ezotungisa bango. Nsima na yango plénière oyo ekontinuaki basénateur batalaki pe situation mususu lokola ya ministre ya budget ya ministre ya affaires étrangères pe coopération régionale esengeli na bango pe baya awa na Sénat po elongo bameka ko expliquer ba sénateur lolenge nini makambo ezokotambola na ba ministère na bango. Libaya est très important pour la misala ebele tout ça la kakasi bateki pe basali na yango bazana ba difficulté ebele to anda ba détail na commentaire. Libaya esungaka biso libaya tozalaka na besoin nango na misala ebele oyo biso batu tosalaka po totonga bandaku to pe tosala yango misala mususu kasi bateki mabaya bango moko situation bazokutana nango awa na ville province ya Kinshasa ezokolekela bango précisément awa na wenze ya mabaya oyo babengi chantier bois kuna na commune ya Limete na quartier Mombele ezali kolekela bango ba difficulté belé. Tangu bandeko batekaka des fois bandeko na biso ba meniser ba ko sala musala sur place pe bandeko na biso mususu oyo ba boyi na bango ko sala misala ya mabelo kola kuluna ba yaka ko yekola misala na bango wana me kasi courant pe banzela ezali ko boma bango mo ba sala musala na bango bien ezali te boka bango mo ndenge balobi tozala wona mabaya Mombele toteka mabaya to bandi pe musala ngo lelo to bandi musala okala me kala to banda ko teka malamu. Mais si vous vente ezaka lisuté po mbongo ezaka pe lisusu te mbongo ebeba mais le quoi to message nango yango toteka yango kaka Mombele ezali commune ya liboso quartier ya liboso bana koteka mabaya kusere la soma zigida ezala wenda kalifurula ezala wenda kingasani ezala monga kula bangono so badge maison mère za wenda batete wenda Mombele ndoko zomo kuna bango teka le sous cash moko 20 000 awo ko le sous na 12 000 bango baza ko somba wa baza ko teka sous oza profane na musala oyo ya libaya mweto to porter mais forte na jeunesse za maba ezate il faut yeba nanu métier ngo na loko ni nango libaya il faut za na mwa notion nango o soit oza menuisier o nyoso moni bazo sala oyo baza ba menuisier oyo bazo sala na baza ba machiniste po tango zo sala menuiserie balakisa batu pe ndenge ba sala na ba machine. Wenze o ya Mombele o tobengi chantier bois ezali parmi ba wenze o vraiment ezali ko fournir mabaya awa na ville province ya Kinshasa kasi tozali ko belela kaka epa ya bakonzi ba mekempe ko tala situation ya wenze o tobengi chantier bois. Tangu chef de l'état azali ko beta CT pour na développement ya mboka na biso République démocratique du Congo surtout na etali ba infrastructure koto yo pe fo batala ba infrastructure ya koto parce que libaya pe esungaka ete mboka etongama awa tolobi bakonzi fo bayo kabiso po to loba pe lisusu soki bo salité to ko banda ko loba kaka. Par rapport à la difficulté au bateki bazali kokuta nango tozu quelques propos ya bango mo bateki tolanda. Première difficulté tozalaka nango mingi na Mombele awa eza problème à courant. Courant eza vraiment na difficulté makasi. Or ezali place moko oyo presque alimentaka vraiment ville ya Kinshasa na mabaya par Zigida. Fallait dans l'état au SNEL. Sur la ville l'état c'est trop dur. Luka moyen abongisa vraiment makambo courant. Difficulté tozokuta nango surtout pousse ya kolongwa ikinga bo parce que soma mabaya tie koma ya wenze to na tango mbula en tout cas c'est impossible pour pousser koma donc bo boka mabaya ku na msusu na prince aleti bo zusu pousse msusu donc bozo futa ka mbongo donc nzela za passe nzela langa pesa ya wenze penza pasi makasi pour pousser koma awa même mutu kapambe koma raté pasi zo sa biso makasi nzela ezate ya malonga po mutu kape mutu na voiture na akokota pe aye na mutuka ti awa pa so mabaya pa bibi nango mais ça passe faut soka sombi awa asusu bataputu baketi mabaya ti na prince donc bazo banga ba dépense wana ya ba transport ezo za makasi mingi mais bazigida ba mituka kota ti na kati ya wenze ozo mona basaka dépense ne biso to sala ka awa te
bon tokosenga na gouvernement abongisa non liboso abongisa non biso mombele ba prince kota so ba prince koti au moins ke ba mituka pe banda kokota biso wa bato ba so mabaya ba bina mutuka biso apo kilia kota foka ba pusu surtout so mbule beti kutu wana tokoteka te poto partout. Donc il y a une chose qui est pour ce côté na place papa okomona to sala kaboye biloko ko kanga biso na izine ata une semaine bata pousse ba bona ba mituka pe bona ko kota na mombele babito ko kota na msote poto mituka mso ko kanga yango no moni biso to za ba difficulté ebele ya koteka awa likambo ya kokamwa na ville province ya Kinshasa toza na difficulté ya courant makasi mekasi bateki makala oyo ezalaka intervention soki courant ezate pona réchaud bazali kolela bazolobi bazali koteka te awa na ville province ya Kinshasa to ebite situation ezali pona ni to anda ba détail. Na wenze ya Luza toujours na commune ya Limete na quartier Mombele tozali na likambo ya kokamwa eke bateki makala bazali kolela makala ezali koteka malisusu te total yango tolobi mais o ezalaka boye te et surtout on a vu le province ya Kinshasa ces derniers temps courant ezalaka nango lisusu penza te courant koma nango kaka ya benda tika kuna tala boye tozongisa kotoyo bakinois bayebi lisusu courant ndenge ezalaka te mais kasi eloko o esungaka bakinois tango courant ezalaka te balamba mwa vite fait na makala kasi likambo ya kokamwa ezali ke yango pe makala ezali kotambola te bakinois bazali kolela bayebi te pona nini courant ezate makala ezotambola te est-ce que o ezali babe to ezanini c'est cheresse ya niveau oyo na ville province ya Kinshasa surtout et pas bateki to yebite ezanini boyoka bongo nde balobi vente ezate tokolo babanda tongo to yaki mwa biloko ezomonana mais tellement mbongo na maboko batu ezate koteka ezate tukofanda boye banda tongo tipo kwa tokozonga ele msusu ata mwa eloko ya malonga ezate marché za fond batu bazolela tande ba biloko efande moye ezate yango no monika ke oteki ndambu obashe okei lebe oyeka ndenge ke mbongo tekaki mwasaki moko okena ndambu osaleli na bon ndeni yoko songa su commerce cause nini esala bino koteka ezate to ebite eza nini mbongo na maboka batu ezate mbongo esikilete mbongo ekangami mutu na mutu akanyi mbongo oyo ekomi likambo mususu se cheresa boye toyebi te toloba yango ndenge nini tobelela nani bakonzi tobeleli président de la République Fachi Beton tobeleli premier ministre na biso son excellence Monsieur Sama Lukonde botala na likambo oyo awa na ville province ya Kinshasa courant kutu esi tobaya yango totika na makala mais tangu bandeko bazali kokoka lisusu kosomba makala te toyebi te situation yango tozali kokende nango ti wapi mais ezaka système ya crise parce que mère atali mbongo eza muke asomba poisson asomba fufu e bongo asomba lisusu makala mère aboyi mère baluki kaka na nsima ndaku a récupérer na ye bakoni a buki ate kokomisa nzungu salite kasi biloko elambama pe ebela e situation oyo toyebi te awa na ville province ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba soki tozokende nango wapi biso Mag FM tolobi Toroloba Tibo koyoka Toroloba kaka Mag FM bokaki misu na o etali bamalewa surtout pa bandeko bazali ba célibataire pe o bakendaka misala moto akolambele azali te bamalewa esungaka twanda ba détail. Phénomène malewa na ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu eloko ya kokamwa te po soki otamboli na ba avenue na ba quartier ya ville province ya Kinshasa oko constate ba malewa ebotama ebele lokola mayebo mutu nyonso azali kotia mesa na ekaka po ateka. Kasi na ngambo mususu malewa ezali ko permettre ba kinois oyo bazali na possibilité te ya kokota na ba restaurant ya minene azali na mwa 5000 na ye to mwa 3000 na ye akoti na ye malewa ale mwa loso na madesu na ye twat ale chaka madesu o ba kinois ba benga kango mura ba cheli ye mwa mura na ye alie aleki nzela
kasi ya pasi ezali ke mingi ya ba mama oyo basalaka malewa bazali kosala ngo na ba condition moko ya bien te okomona esika zali kolamba salite atie ba rideau bakiti kitoko te basani kitoko te oyo ezali kopesa pasi mingi na population nzoka nde santé ezali eloko ya motuya tangu ozali kosala malewa parce que oyebi ozali kosimba bomo ya batu na maboko il faut koyeba kosala ngo na ba condition oyo longo bani batu misusu kutu bakendaka plus loin kolesa batu biloko elala esali 2 jours o mutu soka lie na quelques minutes ake kopesa garantie na toilette c'est-à-dire aleki libumu yango wana to interpeller batu nyonso tu basalaka malewa bobongisa vraiment côté ya condition hygiénique boyebela disposition ya kovanda na moto est-ce que moi si esengeli kaka avanda na katikati tolanda Kinshasa makambo Kinshasa ba réalité Mag FM mokolo ya lelo to s'intéresser na likambo kotia basi na katikati mibali na sima na ba moto ndenge tokoma ko remarquer na ba moto mingi na ville province ya Kinshasa po na likambo yango tokutana kina bandeko ba chauffeur ba moto oyo to misana ko benga bango ba wewa awa na Kinshasa oyo ba lobela kitina ya likambo yango na micro ya Mag FM to chaka mwasi na katikati parce que moto eza age à dépiner rere muke na koko sansale boye soki azana sima donc akomona neti to kwemba moko akoza mtu aliboso akokweya to chaka bango na position na puisque mwasi azana souplesse lokwa mobali te yango wana ba vandaka na katikati pona ko protéger bango po mobali a souple makasi na ngambo na bango pe bandeko oyo bamataka ba moto ba communiquer boye sala mabe makasi na linga yango te mina mataka pona zana mbongo te ejinanga depo soki mwasi aza na kati eza pona protéger biso na basi to différent côté physique tala ko mata moto mwasi na katikati mobali na sima ezali na ngoma bete ndenge bandeko ba chauffeur ba moto ba expliquer kasi ndeko oyo mataka moto po profiter simba kabasi ya batu keba mukolo mususu ko simba oyo basimba kate e komeli ngambu oh tolobaki te tolobi 100% information maluwa toujours. Centre hospitalier Dominique Leker ezali kosunga pona ba malade ebele surtout bazali na matériel ya kitoko pe ba personnel ya qualité. Toanda ba détail. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie,
maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba passion na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Bande kona biso balanga nzembo pona ba enregistrement na bino adresse ezase moko studio Liloba kuna na 14e rue na limité industriel uza mobimba. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Bomoni ndenge tokomi na suka ya Mag FM ya mokolo ya lelo ongai donc Clark Kololo l'homme en multiples casquettes nazalaki na plaisir ya ko présenter bino yango bino nyonso na banda kuna bino bovandaki kimia poto kabasango ya mboka na biso na magazine du peuple oyo esalaka bino plaisir Mag FM. Topesa merci na bandeko bamonisaki volonté ya kosala mosala makasi po bozonga kitoko na banda kuna bino na sima ya caméra ezalaki Samuel Ilunga oyo azalaki pe a filmaki nga avec un partenaire idéologie kasi na montage ezalaki Francis Peta Kuzomba o tobengaka le père pe kuna na réalisation pe na régie finale ezalaki notre directeur technique Gelore Muya oyo toyebisaka ye mayele ezalaka ye peye azalaka mayele yena mayele bazalaka moto moko. Merci aussi à notre papa, notre leader, le premier citoyen de cette chaîne et de cette fondation, Monsieur Billy Malou Cléophas Oualubaka, nul n'a le droit d'être erré seul sur cette terre. Ngaipe, nazalaka na droite ya kozala ngai moko sans bino ba téléspectateur na ngai. Ngana bino tokuta moko ga lobi. Donc la kololo nasaka ka ya bino, pe no tikala ya bino. Naki.